Mama nanga. Kamni. Oh no bana kali kamuni na inki mutini. Hein? Yo kuya kulubisa ngama kamususu mutu alubaka na mukiriote. Hein? Tana sa bizo makili eti, na bizo makili eti. O ya dibala banda soko bambula buni yo sovani na kati na dibalo yo kubuta mkolonini. Hein? Bampangi na ngeke na kwenda kusosa banzo nzambi bandakwa nzambi mutindo na mutindo kwenda kugenda kusambila kuzwazimi. Yo kaka bema nzaka kaka kukutu. Ya yoni. Etali yo? Me kusuangai. Etali yo. Me kusuangai. Hein? Ozali mwasi ya mwana na ngai. Ilifuna kuluba. Ni batu mususu penze. Batu mususu na nini? Tana kindokile pa na ngate kindokile pa na ngai. Ngaindo. Pona la kulubi so. Tana fanda ka wana ndoko fanji wane. Ukumi talatala na kati ndako yo. Ukumi talatala. Ukubuta te. Fioto. O fioto la ngai. Fiyo ko bota la place ngai. Keba ti munu kusakana na ngai te. Keba ti munu. Ngana za mama yo kusakana na te. Na bukuli mwana na ngai mobali faut pe aputa. Ntongali boso abota te na mokindenga. Na komema bakoko te. Tala sozo continuer na stopper ma moto Keba ti munu kusakana na ngai te. Ngana za mwana no ya mukite. Oza la chance vraiment oyi na poto yo pe ba yambi yo fandi calme oyi passe ya poto te Ni yo mona ngenda ko eza mona no okanisa ngenda ko eza mona no izala ya yete izala ya soka yebisa ka obonga kosa ka o ndaku ya mwana oyi biso ko na ngai te matelengana na poto nani kutelengana mwana nga kutelengana ati yo na ndaku uzudi aluku wawa uzudi akuanga ti losu yo lubite mwana nga telengana ngesa kana ti munu ngetabashika na nzo yange takwenda sepela ka ba yaourt yo rolia na poto yo na kisha so yaka yaourt boni boyeko mama na mbana nga fani na kisha sa kuna azokemba ayo ya ba yambi yo ozo sala ba fiara boni boyeko andike na kutuba mpelo kula mwasi penza ndakati na ndaku na za mwasi te sakana te so ozo continuer rola libanda lelo kisito ya buta kate baninga baza kukende kusambila yo lingi kusambila te yo sambela kindoki te okena ande koloka okena kosambela munu ndoki mutu na yo izo sala malamu te keba ti munu kusakana na ngai te yango bile ba mama kulutu bozaka bopola nini mwana ngo ozo foto la mbanga na wana za mwana nao mwana na boko mwana mama njuzi Jeanne yo bota yo obota yo kino beta tulo na bana na oti soko bota menga buti umona bana na yo tela nga makelela wa bota kate bota te yo bota na buta na sana buta bana na ngai na buta bana wapi bango na buta Ariana na buta bana o yibaka na mama yemo ngai yibi mwana na mama yemo te mwasi na Roger nga buti Ariana you buti Alléluia. Amen. Ça va, sœur? Ouais, ça va. maman ko ke kuna cuisine na meta papa ya bayeti Amen. Bon, tosambela yambo tozwa masolo na biso. Nzambe ozali mokonzi. Nzambe tosangani awa poete tokabola liloba na yo. Maloba oyo ekouta na munoko na biso. Papa batela ya malamu. Ya mabe. Nzambe yo moko ozali mokonzi. Oyeba kozipa biso monoko po ya malamu ebima ya mabe bima te. Nzambe ozali nzambe oyo pamboli bana na yo. Na banzela o bauti koyati kokoma awa. Baye longo na yo nkolo. Na kombo munene ya mwana na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ba frère, ba sœur, na sepeli mingi komona bino awa. Ndengi boye pona kokutana na mumbura nkolo. Poete bino banso bozana kondima ete. Nazali ya nkolo, nazali ya nzambe. Ozali vraiment ya nkolo. Nkolo atindi yo posunga biso. Amen. Esango na yo penza etamboli penza mokili mobimba nde yango na penza omoni biso toye akapo na yo. Amen. Nzambe azali kosala Amen. Frère, ma sœur, masolo nini boyeli biso awa. Prophète banda yo sambelela ngai. Banda yo simbanga na mutu prophète. Makambo nga na koma komona kaya kitoko. Yo ebika na yake pa na yo nazake pa pasteur na
na ozoyebaka na banda koyebiso masolo na ngati libala nazwaka te paster iko libala nazwaka te tala banda natikaka na mwana yeyo mpe azokola nazokolise na molimo mosantu ndenge aza boye azokola na molimo mosantu naza wana naza femme seule mais nazobokola mwana nga bien na maloba kaka oyo opesa ngai wana mais prof nde naza boye molimo oyo donc nalotaka kaka sikoyo mabala kaka banda osambelelanga nakoma kolota kaka libala na bali nasa lukuma kubenga bamumpe Maman ben na ebi tilo nya sulu. Mama kubuta mona mama. Ko pusinga na commettre crime te hein. Où se relocatio? Na ndaku ya mwana na ngai. Ukenda kukamata bamumpe. Omoni siko ndinga ke. Hein? Ha! Nzambi. Oyo nini? Ngapinza na ebite penza. D'accord. Ouais, je vais t'appeler. Oh, franchement, je te dis, t'as des adorations et un lobby avec ma tata. Bon, je suis arrivé chez moi, je te rappelle. Oh, ça va, chérie? Oui, ça va. Ah, maman Zalia. Où est maman? Na yebe yo ya lelo mais ah na zuma retard nke non ça va na pas. Mais nous sommes dans les moteur, mais qu'est-ce qui se passe? Papa Lutianda kwa Nzambia wa. Mais non, dans Nzambia aller à mon église c'est à la plaine, église Buisson. Chérie, n'écoute pas ce qu'elle dit. Ah mais non, ouais, de toute façon si tu sais les mamans à leur âge parfois elles comprennent une chose. Église Isadiao. Mais nous comprenons l'église qu'est-ce qui se passe là? Maman Goula, oui maman Goula dans la note. Elle a auto téléphoné. Kuyuka te. Mais nous comprenons le hôtel, qu'est-ce qu'il y a? Papa mwasi na yo aza kusala makamu na kinchweki uza kuyiba te. Elle est là, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi un peu. Mais non, si on comprend te, maman je me sens en église, toi tu me parles de la boula. Mais c'est quoi ça? Koyoka makambaza ko lobate. Te nazana dibuma. Nazana dibuma. Mais tant mususu non? Tala je parle. Vous avez au solanini ah wasima ngai. Je comprends rien, nous sommes au vous avez na kanda, vous en sommes bien. Tala, chérie, na ebisio hein. Alubi ndako ezaya yute. Écoute, maman kulutu na yo. Mutu na yena moni zusala malamu te. Maman parce que m'ta beaucoup langai. Mais ça maman yimta beaucoup là au mais. Asa maman kulutu ti. Tu bien maman kulutu. Maman nazo comprendre le Papa, basangu bayaki awa. Mais c'est quoi cette histoire de cette église? Bati maboko na mitu na batu awa moyete. Mitu na basi ya mbongo na bamibamvulopo bati awa. Tu bien prophète. En fait, il est où le prophète déjà ça? Asa ya chambre kunati. Donc c'est lui qui a fait ses cérémonies ou quoi? Azobenga prophète. Azadi bumu munene boy. C'est lui. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? On risque d'énerver, je comprends rien là, tu commences à m'énerver. Appelle ya maman. Ça va par rapport à Niclette. Mais maman n'est pas folle pour le makambu, il y a maman en couleur, sur le makambu, il y a 100 mois à l'église. l'église. Mais explique-moi un peu ça là, la précision. Sinon on va tout le pasteur, il a dit prophète, bon, allez. Comment je me quand a été, tu l'as reçu la maman pour en tout cas, ben, mama nanga. Basi buza kuya kubala na mputu awa. Buza kuya kukamata bikamitila awa. Lukumona makambo za kudika na kati na mputu oyo. Bukunata na basi obanata kate na bajabu lunyoso tu bukunata ba.